Shalom. Nalobara page TikTok nanga, eza page chrétienne, eza page yabana nzambe. Mais ici kama na nzambe bazalara, diable azanga akobeta tour te pona koluka oya lukaka eyebani te. Nalingana expliquer likambo oyo. Le parcours d'un enfant de Dieu dans le désert. Le désert c'est quoi? Le désert est un moment de souffrance. Désert est un moment où Nzambe azo taillé yo. Nzambe azo peso forme. Désert est un moment où Nzambe azo taliso teste ya environnement na yo. Yango ba bengi désert. Nzambe o tamizele yo. Lokola zo memo na gloire. Il faut atamiser yo entourage. Pour l'obi ba katela o cornete. Il faut accepter le désert avec Dieu. En plus de 2 années, na moment il y a 2 heures, ce n'est pas tout le monde Nzamba ko permettre à soutenir yo. Nzamba permettre à kate. Na moment où yazo tailler moi na yazo meme na chemin à gloire, à permettre ma boko mususu et à ko soutenir et comme il sali pas molingai. C'est pour cela, toi qui es dans le désert, tu souffres encore. Kolelate ke na yepe asunga kingaite nzambe alongoli po soutien na ye et comme sa bénédiction na yengai. Alors la Bible nous dit c'est un Dieu jaloux. Tango azo sala likambo na ye alingaka na moment kokoma na gloire solo ya bénédiction et bimisa parfait ya malamu. Ce n'est pas tout le monde dans la souffrance na yo, ndozo linga compature na yo. Eza moma bazo tamizele yo, ba olongololo ba camarade ya mabe, ba olongololo ba camarade ya jalousie, o lobby ba kolinga ba stopper bénédiction na yo, nde moma ya 2 heures. Moma o nzamba zo lakisa yo nani aza nani. Na souffrance na yo kolelate, laisse-toi emporter par le Saint-Esprit. Azana batu na ye oya tchaka na chemin à 2 heures ba soutenir yo. Je sais ce que je suis en train de parler. Et puis mutu nyonso soutenaka muninga na moment ya souffrance. Mutu nyonso soutenaka mwana nzambe na moment ya 2 heures. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, un prophète de Dieu. Sachez-le bien, lorsque yozo doit penser à soutenir ye, na 1 euro, 2 euros, osa déjà na projet à bénédiction en Nzambe sans pourtant le savoir. Et na comprenate na yoka pasi na kabela ye, yeba keza yote. Eza Saint-Esprit nde a poussé yo. Au soutenir ye parce que na moment ya témoignage na ye okokota na lisolo ya témoignage na ye ya gloire. On néglige pas tout le monde na moment ya souffrance. Qu'on néglige à mutu nyonso te na moment ya pasi. Tanga kokoma lokola ampoule. Akomi na ba relation na ba entourage. Tanga kotelema a témoigner parcours akotia kombo na yo muto soutena ye a obeta lisolo na yo na moment wana caméra lola ebaluki petali yo lola ekangi yo pe photo o bénéficier na gloire na ye. Tanga komi na relation ya ministre soki mwana nomo kwa tanga rate lokolo soutena ka na kopo aloso akosolola na ministre zoba dossier bo benge lobby à cause ya muto yo soutenaki na moment ya 2 heures. On ne doit pas négliger des amis dans les souffrances. Il faut que soutenir baninga na tangwa pasi. Ozuli kanisi ya kosungane fiske na elamba ya kolata. Yeba ke tango mutu wana kokoma na kana akozala na répertoire na ye mobimba ya chemin ndenga lekeli batu wana bakozala gravé na mutu na ye. Ne croyez pas qu'on va vous oublier, mais keba eza na batu mosusu aye ko soutenir nzamba tali penser na ye ki ako se glorifier lobi nzamba katie na nzela bobebani bosalani ba renvoi
mpo nzambe alingi te lobi aganga nga kutu nzambe alinga bongo te. Soki ngai te nzambe alingaka bongo te. Nzambe fo asala tuboka bwana. Po ntango okokoma na chemin ya gloire okomi mpe ya liboso otelemi olati veste otelemi okomi na entourage ya bakonzi bapresident baministre mutu wana azala na mot à dur te. Me bato nzambe aponaki basoutenir yo baza na liloba koloba epuis babeta maboko baloba oh nzambe aza malamu. Oh nzambe aza bolingo. Entourage esoutenaki yo bakozala na esengo moko bio bakozala na esengo ya jalousie te. Désert et sa formation. Le désert avec Dieu. Et ça, là, qui est comme ça, muscle spirituel et comme fort. Désert et ça, moment, là, qui sont ma couleur, à ma réalité, à vie, à mon kili. Tu te dis, non, Seigneur, je ne peux plus. Dieu te dit que je suis avec toi. Et ça peut être l'ongolo père, et l'ongolo complexe, et l'ongolo somo. Ya nyonso, ya nzamba linga olekisa mutu na désert. Et olongolo nyonso, ata omati soki lobi okiti, osala AVCT parce que oleka na désert. Oza na salaire à 30 000 $, 3 000 $. Ata osali rechit, okiti na salaire à 500 $. Oko garder température. Pourquoi? Oleka na désert. Il faut accepter le désert avec Christ. Abonnez-vous massivement et que mon Dieu vous bénisse. Sois forte, sois fort mon frère. Sois béni.